Moi, je croyais que tant que tu es boé, ne ba reproche ya biso ba sale le linge sale so kwa mao. Que bino ba évangéliste bo travail bien té. Bo vandi bo zela ka maté à l'église, mais les hommes bazo kufa libanda, ba ba réseau ba kisama et coquille. To bimasiko to travailler. To banda surtout côté évangélisation, to banda vraiment ko belela ko yebisa na batu ke azozo. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple dédié partout aux amis, Mbote Nabino, Ezali Abino Ndeko, équipe Bumba, où ils ont présenté l'émission, toujours à un site Nabiso ESP Media, Nde Yango Topesi Mbote Nabakambia ESP Media, Topesi Mbote na Papa Ose Amani, Topesi Mbote na Mama GH Oyo, Zomi Bongo Kuna na Londres, pe Topesi Mbote na Brad de Bumba, où Yazako et Debiso na caméra, na Koku Pondé, ainsi que à tous nos fans ou nos téléspectateurs, internaute nyonso o balandara biso vraiment mbote na bino to sepeli lisusu ko yambela bino moko ya basali nzambe na kombo ya Pasteur Israël oyo déjà bozo mesa na kolanda ba prédication pe ba enseignement na ye awa epa na biso na ESP Media et nde tozali na ye na plateau awa to meka osola na ye masolo moke parce que déjà ba procédaki na procédure ya évangélisation na balabala donc togo meka kosolola yango qui après des confinements stratégie a échangé ton nini yango egozala tout autour ya masolo na biso. Bonsoir papa. Bonsoir papa Eki. Bonne santé, bonne musala nzambe. Ah oui, nzamba sa grâce, santé ça bien. Ndengo ko mona puis musala nzambe, les yeux volés par la grâce de Dieu. Ndengo yemo ba lingeza. Voilà, ndenge yemo ba lingeza la papa po bisoto bandana mituna te, mituna na biso ezala ko uta na bisote sentiment to consentement na bisote kasi ezala inspiré par le Saint-Esprit to senga okamba biso na prière et longona bandeko bazota la biso ba landa pe mission o lokola mabokete, lokola match ya football te kasi bazo yango penza lokola liloba nzambe oyo ekobota mbuma na mitema na bango pe na bomoi na bango. Amen. Pour prier. Seigneur, te merci. Yo permettre à ce que les sources tous en souffle de vie. Pe tout monde anana bandeko. Pour na koluka ko lancer ba message o na bandeko na biso nyonso o bazali awa na mboka pe musika o nyonso pa ko landa biso mais to senge que vraiment o rempli biso de son Saint-Esprit na yo que nyonso to koloba uta na yo parce que la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur éternel Dieu et puis to bondé déjà pour na o nyonso ko landa biso même na kao ya koza na ngo Seigneur le cas ko assister que oyo na bongo la mutema te bongo la mutema que oyo aza malade aza la guéri nyonso wana to senge ngo au nom de ton fils Jésus, to bondel pe to lobi amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, merci Nabino o pe mokota ina biso na libondeleo parce que photo sala bongo pour Hollanda émission oyo vraiment malamu voilà. Pasteur Israël déjà tout le monde a qui l'autre fois bo zotambola na balabala ko belela bo saki na ba kaliko ba komi makamu Jésus revient bientôt. Stratégie on a pensé exactement et ça qui est inspiré par quoi? Bon, nakoki koloba eza kaka stratégie te mais inspiration soit mobeko moko nzamba pesa biso que il faut tobima. Bon, par la grâce de Dieu biso du fait que tu as une église évangélique nous avons ça la biso moi grâce que to koka ko perdre te o ezali la grande mission ya église o ezali na évangélisation na sali ya ba âme ya moni par la grâce de Dieu moi na secteur o tozawa bandeko bayebi ke mo mesano ya biso en église source de vie eza ya ko bima chaque fois ba campagne d'évangélisation donc vraiment même na ba secteur nyos bayebi ke wana eza mo mesano na biso mais na oyo ya période oya do tozali na confinement ezaki parce que après 2 semaines avant to comme la semaine wana le Seigneur a visité à 2 reprises. Pour nous, le alobi d'ailleurs, les serviteurs ont un programme moko. Il fallait pas qu'on ta retraite il y a 7 jours à sec. Aux acquis recommandations moko et puis ça me l'a bango. Mais le Seigneur ko lobelanga alobi na lingi que ndenge bolingo banda programme wana bo privilégier l'évangélisation. Bo bimali banda naza na besoin na bino bo bimali banda. Ya on a ça bandeko na bino le Seigneur alobi to bimali banda et puis abakisaki nango ko lobana ngai
eza na ndeko moko nzamba pambola ye papa ngoma na États-Unis tango alanda ba message ndenge to ça na ba mission makambo etali le temps de la fin pe mission ya biso ba congolais avant une semaine ya wana abenganga pona usanga pasteur le Seigneur alobi na nga boye ezaki même na ba message wa pesanga mais o alinga kité na banda koloba yango mais alobi na ngai que temps ekoki toza sous na temps ko bombelo côté tant déjà au biso ba congolais photo kota na mission na biso ya ko banda côté ya mokili ko préparer mokili sur retour ya Christ ekoki tokozela te que mutu nyonso a comprendre yango mais ba o ba comprendre ba kota na mission et puis juste après wanande et Seigneur pas ko loba nga exactement parce que sincèrement papa eki nzamba sala grâce na moi cadre ezali prophétique ozomona ya ko révéler biso makambo ko ya na mboka makambo ko ya bo tout ça ndeto solana ba makambo ba message pe ya mboka naza na ba message moko na olaxa yo et belé o na sangisa yango wana juste ka ya mboka na mission ya église mais oyo nazala jamais na autorisation ko lobango ça veut dire que même na ba émission to sala ba o na lobaka wana eza muke parce que nzamba ndai ko lingate que to lobanyo so ya biso mais par la grâce de Dieu nzambe a lobaki que temps ekoki to bimasiko to travailler to banda surtout côté évangélisation to banda vraiment ko belela koyebisa na batu ke azozonga kalate pe yango na lasaki ba message na bande ko pe bazali bana mboka ba pe basala yango déjà babima oza na États-Unis bima oza na France bima et comme temps oyo ba congolais il faut ba sala siko mission wana pour mone belé ba lobaka mboka na biso bengami na nzambe mais ba yeba te bengama pona nini pour ba benga mutu l'appel au service toza na ba service moko za spécifique il faut nzambe aye biso mutu na bengi yo pona boye na bengi yo pona musala tel na corps ya Christ nde l'apôtre Paul a talisi yango mosusu abengami po a présider mosusu abengami po enseigner mosusu abengami donc la diversité ya ba ministère au monde mais non siko il faut bandeko nyonso pe ba pesa ba message concernant le Congo faut ba yeba orienter les peuples yango na yebisa ka l'autre fois na papa qui biso to lobelaka la restauration en Congo selon pensée nzambe ezaka ka Congo oyo te ke ebongi esili batu bakomika kolia bazu misale silité eza Congo yo nzambe alingi ko bongisa ngo mais pona ko accomplir la mission quelle est cette mission eza mission ya côté ya mokili parce que zande ba congolais batu ba côté ya mokili na temps messianique ya koyebisa batu que Jésus azozonga yango to insistaka na eloko wana parce que il y a tant de prophètes nous avons des images parce que to ça vraiment ba recherche ya kozo ba image to za ba image ya ba prophète belé ezamindele za batu noir tout ça oyo bazo confirmer que ba congolais nde ba bengami na temps ya suka au réveil ya suka avant que Jésus azonga et ko banda na Afrique et précisément na Congo alors yango le Seigneur ba na biso et que temps ekoki eza sous temps ko lobaka ka teto zela lobi temps ekoki tokota musala yango bomona biso to benga pe yo o assister biso na travail wana c'était une façon ya go sape bande koke to bima libanda c'est ce que Dieu nous a dit et lobby pe to katite pour lobaki soki to kati lobby déjà intercession monte aux anango awa et ça intercession le Seigneur appelle ça bango fardeau ko prier ka pour na ba famille pour na ba famille kaka le Seigneur baki ba onyos ba bima libanda et lobby basaki sorti na bango nous avons aussi des images baki ko bele makambo ya bima libanda boyoki ka raté pour la fois passée bien que to solo là qui a 20 ans to bimi to tsaki ba image wana te mais bakanga ki bino ah ouais bakanga bino na ba na l'état ba vandi na nini na souci to na so etiba air nini siko bozongi sou na ba non c'est mon gros. Donc voilà, chers amis internautes, tout l'accepte nous dans nos images, comment est-ce que Bazala qui coincé, Bazala qui arrêté, bon mot, tous on a tout juste après. Quand il pasteur, il est tombé là, vous savez, c'est des fonctions. Bongolo, si bongolo, bongolo. Si bongolo. Côté à vida
Robin. Général. Et puis, à tout temps, dans la nzela, je vais passer là, dans base. Je vais faire ça quand je dis que si vous dites problème. Bureau des arènes, on est côté à jardin botanique. La police est dans un gambo. Et puis, les filles de la musique, moi, je vais Bon, attends un peu, hein. Tout ça c'est dans l'évangile. C'est dans l'évangile. Ah oui. Non, non, ça. Donc on est préparé, on sait ce qui peut arriver dans l'évangile. On est préparé. C'est ça, c'est normal. Dans l'évangile, il y a des arrestations. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui est comme infraction? Bon, on ne connaît pas l'infraction parce qu'on a marché ensemble. Tout ça, les cultes ne sont pas autorisés pendant que ce n'est pas un culte. L'état d'urgence est levé. On peut marcher même ensemble. Mais donc on ne connaît pas l'infraction. Voilà, donc image ya mwana bouti komona jour wana babimaki to lingaki kotiango mbala moko te parce que pona to scandaliser batuté mais dis moi bazwaki nango problème na nzela to éviter pourquoi il fallait ça mandengona papa ezaki na nini juste bosaki nini pour vous arrêter peut-être parce que dans moment on a déjà babar c'est fongamaki ah oui parce que batika ina ba église mais eleka indeni nani a interpellé bino et bokoma ekuna eleka indeni. Bon, disons que l'église est bien à côté de l'État. Et puis, on sala qui est fort. Tout ça qui service on a la période de qui a état d'urgence. Mais tant que le chef de l'État qui a levé l'état d'urgence, ndé toloba ki to kende quand même pour évangéliser. Parce que tozaba na nzambi to mona mokili ndenge ezokufa. Ndenge masumu quand même les gestes les gestes barrières moi de distance. Ah ouais, na ba image wana sotale ko mona ke tozaki na ba masque na biso. D'ailleurs ko to partout to bandai ko kende côté ya. To mona ki même ba bandeko na biso pe ba policier na ba souci ya tebele po to komela kuna ba bandaki ko sepela bazo encourager biso. D'ailleurs tozo kende kutu ko kende ko pesa ba track tozaki nango toujours na ba même message to bandai ko véhiculer bazo zwango nga kutu na na côté ya mona zaki na masque. Policier moko nda lobi abi non yo zote ya longola ngo eko étouffé yo policier. Mais non tant to continuer qui to côté à Bongolo kuna le problème c'est que to kuta ki commandant en tenue civile tout ça vandi naye na ba ser rebelle ba zingie boye voilà bazo mela na bango masanga boy tout ça biso pe to message dérangeait bango te peut-être message wana na o vi bazai ko sala et sali lo moi. C'était ça le problème. Tant que biso to lekani na message ya ke to tika les sumu to se repentir Jésus. To lekaki pe bango. To lekaki pe na biso to lekani après na sima peut-être que azaki na posa atalisa quand même que aza mokonzi na ba oyo bazinga ki wana ba mona ke message wana ezongele lo ba kanza. Voilà, message siko esali passe parce que eye kokuta na temps wana voilà. Yango to moka na sima oh non abane ko yebisa un frère azaki na sima wana.
les frères et comment ils masque na ekitaki wa FCA bon mati sango ezaki uyete policier mo bazaki wana les frères pa mati ndemba moko ya lobby est-ce que vous évitez na ko kanga bino kabo ba mono bo benga pasteur wana par respect pe na ba o bazo kamba biso na zoni na ye ono bolakisa autorisation parce que o bo ça les occultes papa ekezaki mbali boso parce que par la grâce de Dieu à l'exception il appelle les hommes à prescription tous les gars pe na mo ba université biblique ça veut dire tant mutalo ba culte na yebi ni les occultes mais ezaki mbali boso na mona ketoke na service so eza évangélisation toujours propager la bonne nouvelle mais commandant il y a la police à l'obé les occultes na meke ko expliquer o ya zo benga culte tina simanango non bon donc raison valable les acquitter malheureusement que au moins les loko yo nzambe asunga il faut que tant même ba konzi ba opesa mibeko na mboka ba o bazana se ba ye ba ko interpréter réellement oyo ba konzo bazali ko ba oloba mukolo anto mona ki benda ke na bango moko ba yebi culte te parce que tozaki awate place biso sangana a tout ça culte tozaki awate tozaki libanda toza ko évangéliser et puis na yebisaki après que biso awa nde na lobby to sala ba campagne même l'année passée na mois d'août to ça qui campagne munene awa et naza ko na ba image awa les kanati na RTNT na ba journaux ya ba langue nationale tout ça ba zwaki tant ko lobelango les campagne munene awa ngamo na kende pa bourgmestre na kenda ko autorisation à chaque fois to ça campagne to kende pa bourgmestre to autorisation na commune tout ça to sali mais na ebisaka na lobby biso tebi que to za na ba document na biso il y a qu'à fonctionner dans toute l'étendue de la RDC. Mais au moins, le quoi tobimaka mingi tobimaka pour na kokende ko panza pe sa malamu. Bourgmestre est-ce que beaucoup c'est l'autorisation moko boité pour que to tambola kanango. Mais bourgmestre ça ebisanga pasteur. Bino boza déjà église, o bozo fonctionner. Dans l'évangélisation ils ont ligne des activités où ils ont reconnu na fonctionnement église. Est-ce que ça on a besoin de sa autorisation pour okende ko bele la ko panza sa malamu bino? Bon respecter kaka que bon eloko mutu bebate tant bozo bima tout ça na maloba bourgmestre ya bourgmestre mais est-ce que commandant peut apesi version na mususu commandant apesi version na mususu abanda ko yebisanga même temps tozali na yebwa yebisinga imaginez bovandika bazo tala nga na ene moko za na idete azo sanga lobi yo penda fale na mema yo penda na faux lion yo penda fallait na faire souffrir yo makasi wana makambo ya zolo bana mais ya zo mela masanga yo te Jésus revient bientôt bagisi kanda voilà et puis azola ki sa ba écrit na biso nde ezaki abinga biloko na lingaka yango te nga biloko na linga yango te tout ça donc ça veut dire commandant awana asalela ki kaka o ezaki sentiment na yemoko a se sentaki gêné et puis toyebi ke bible taliske na mokilo ba blé baza ba ivre pe baza et puis esuka ka wana te pour comment ki tina temps oyo alobi fonga na kotaka na kasho ye vraiment faut faire souffrir ngaka pasteur longola manteau na lataki na longoli manteau longola ba sapato moi si na ye s'il vous plaît tango yaki wana kuti histoire wana afukami na misu na ngai c'est papa tika eloko yozo sala tika eloko zo sala moi sinon je crois que frère na mususu Yannick azaki awa amoni mama wana bimi libanda alobi aye même ko aye bisingabi nga na yokelaka mutu mawate nde na zabo yo mutu o souffrir o mutu mabezo comme na yokelaka mutu mawate mais eloko mobile na nga zo linga sana o pasteur na comporter yo yebisaka nzambe no limbisa na comporter no yo kondire to suis problème moi ça ko gâter afukami nièce na epe ayaki wana bafukami bakomi ko plaider bakomi ko loba bité il faut kaka na faire souffrir na problème alobi to kota na kasho na kepe na koti na kasho eta na kota pe na kasho wana makambo na nyata wana babilo na nyata wana isoma ndeko en tout cas ta wana bimaki na bina zonga wana ndako po makona nga fona désinfectant moi en tout cas donc bali boso na ndengo wana et tant on a commis na kasho na kuta bandeko be bakangai bango bazaki na ba cash nete bakangai bango bamo l'esprit alobi na nga abi bango nyonso babima na si bandeko lo to futa pona bandeko nyonso baza babima ezamba c'est grâce que otozaki na on peut to pesa babima ki c'est comment il attend moko tellement que moi si na ayaki ebisaki mambo ça est normal tena ba nièce ba expliquer même ba policier ba travailler na ba lobby papa o ya lekisi na quartier ba tu ba sepela ki to bazaki mabi c'est normal makambo zo sala donc bref nzamba saki grâce to bimaki mais na côté na biso papa eki yango te ko lembisa biso
Un jour, le Seigneur m'avait dit, à Israël, au moni ebela basali tango bayaka verga, ezalaka nzambe utiliser nga bo nzambe pesa nga onction, nzambe pambola nga. Alobi mais nga naza suna besoin ba serviteur bongo te. O bazo yepa na nga Seigneur pesa nga nguya, Seigneur sala boy. Naza ce qu'on a besoin ba serviteur ba ko servir nga ndenge ba apôtre ba servir kinga. Ça veut dire des serviteurs au baza prêt à kokufa pour nga Christ. Ndé ba serviteur naza bango besoin c'est temps de la fin. Yango pe nazo yebisa ba ndeko ba serviteur de Dieu n'attend. Il faut voir que temps oyo exactement moko il faut que ça la fort aussi. Exactement ko longola somo ya liwa. Exactement oyo moko na moko ko servir Nzambe, a servir Nzambe na esprit penda que bako bomo pona Yesu. Il faut moko na moko za après. Alors Dieu nous a préparé de la sorte. Ça veut dire que toujours ça et la Nzambe bandeko ba travailler nga ba yibi. Atata on anda au kamba orchestre, on anda ça bango bo banga prison te, bo banga liwa te. Parce que il faut honorer Christ et to yebi comment le diable a fonctionné on a étouffer l'évangélisation, on a étouffer l'évangile abandonné à modeloté. Nini basala te na ba prophète et Nzambe. Nini basala ki te na ba apôtre, nini basala ki te na Jésus. Alors nous sommes préparés par la grâce de Dieu que il faut affronter nous soit par la grâce de Dieu. L'essentiel est quoi accomplir la mission. Voilà, l'essentiel est quoi accomplir la mission, ça c'est bien dit. Mais merci. Papa, les lots sali constamment to yomoko selon comment on a eu avant confinement et après confinement, constant nous sali pour l'église. Merci beaucoup papa pour la question wana. Tous les sons nini ba serviteurs ba tiré et puis enseignement nini sengeli ko enseigner les lots peuple dédié. Donc ndenge tozali ko fonctionner avant confinement et après confinement. Nayoki ba serviteur lokwa ba serviteur on soit sur là nanga. Ba ba tie ba thème moko pa elsenga lo babi pasteur. Thème na tie l'église des alliés à récupération. Il faut tout récupérer 4 mois au école les kana bongote. Il faut tout ça la nuance auto récupérer 4 mois au. On a évité récupération les alliés ba offrande de pesa makité. Je ne sais pas. Mais pendant le bas, tirer moi la leçon, oh ils a pas ces arbres pas équipe. Je ne sais pas, il faut tout bon dans un makasi. Les amba koka kosunga biso bato. Moni biso bato to komi ko fonctionner le quoi instinct. C'est comme si conscience est tellement à kokufa na cerveau nzamba pesi na biso bato. C'est comme si ya on azo sa bande ko musuba limbisanga ba ba ko za choquer na bi peut-être que ba vaccin mususu biso tozwa ezala ba vaccin moko peut-être ya ko affaiblir na réflexion na biso pone loko euti ko lekana oyo na batante ya Nzambe ezaki pinda que même la repentance profonde et sincère na niveau nyonso na batu nyonso mais c'est comme si et ça dit eloko te yango tango ba prophète be ba ndai ko loba ba pesi ba date wa corona ko sila na date tel nanda esa bande kwa nanda esa bango non le Seigneur a lobi na ngai wana la tsanga libulu a munene habita nombre ba tu ba kufi ba komata katika tel le Seigneur ba ki soki bo sali attention te Israël et kozwa la moitié ya mukini malade alobi ngai moko na fongoli mabele na pesi mot d'ordre na mabele oyo emela mabele ezotambola oyo eza bana bato. Parce que bana batu bakei musika et le Seigneur a posé la question à l'obi même ba chef d'état et belo na mokilo bazoloba que oh non chef d'état wana senga ki pasteur ba bondela balela maona Nzambe alobi pour moi qui objectif ngeza la repentance ba onyos bazoloba loba wana bazobanga nde maladie wana bazobanga nde ba économie ba mbuka na bango ekokuya mais en réalité Baba Nyingate. Abi présent nini wa le Seigneur a posé une question na famille mo na kenda ki pour le Seigneur ngaki alobela mwasi ta on a ki kuna nde na ko reprocher mwasi nda bandi pe ko lobambala moko makambo ya corona. Abi présent nini oyo banda corona e frappé mokili ata bazolo bato bondela to sala bo. Oyo yo ki alobi ki na longoli désormais il faut to kota réunion loi oyo ya homosexualité il faut le ngona mboka na ngai. Le Seigneur lobby d'ailleurs la majorité des politiciens wana ba lobaki bana mawa batu banani ba obingisa ba guerre na mokili n'est-ce pas bango banani bazo assassiner batu le londe ba otese ba souci batu nde batu ba okufa na bino batu ba se repentir te na yebisa ki na église wana botame ba mission profane na mboka na biso
nayoka ki moko ayembi alobi corona eza expression akanda nzambe mais azo préparer concert parce que yé moko se repentir nani ayembi corona eza expression ya kanda ya nzambe pe alobi yé moko na nzembo na ke bandeko photo bongo la mitema ya bongo le motema nani ça c'est se moquer de Dieu c'est ça le problème yango moni papa eki le Seigneur a continuer il y a que ça là bas événement bas circonstances moko fâché dans le monde il va continuer et puis il y a dans l'église le Seigneur ba inanga bi ba oyo bazolo baké ce sont les occultistes ba préparer ngo wana bazo se moquer na nzambe ba pesa na Satan te makaso ya za na ngote Bible lobi eloko ekoki koya esala matin na mokili soki nzambe nde apesa onzela te mais il faut que na ba na nzambe na bato ba biloko ba comprendre que nzambe akoki ko s'en servir na diable pour na kopinir tant nzambe azaki na besoin ko pinir Saïl nzambe atinda ange te atinda ba démon pour que ba démon ba pinir Saïl tant nzambe azaki na besoin que ba prophète ba prophétiser mensonge atinda ange na été un démon se présenter bitinda nga na kota mensonge na tête na bango ça veut dire que le Seigneur a koki ko lekela le diable pour punir les humains et ça makambo yeuti na batute mais nzambe a permettre yango parce que alobai na nga bi programme o yanga ya enlèvement église bat babo yango et deuxièmement bazo s'intéresser na ngote et deuxièmement l'abomination niveau matina mokili yango te papa lelo nazolanda na mama pasteur na ndako na landi mariage bazola kisa mwasi abalani asali mariage na Tour Eiffel au ya France ça veut dire asepeli na yango ke aye penda wana babeni mariage na Tour Eiffel oko imaginer na landi mwasi asali mariage na nzete tellement asepeli na nzete wana ndenge ezali asali mariage pe batu baye ko beni mariage ya mwasi na nzete na moni ya ba chien ko toza ba image a tozo publier ya ba chien na moni moko wana atali photo ya pirate moko boye akufa alobi ko vivre na fantôme eza bien abi parce que akoya pe nyonso mutu akosala ye pas osala ako toucher ope azosaba tout ça na otola na oka siko ozomona niveau mokile komeli tala ba oyo bazoboma batu pona koteka ba organe batu tala niveau o makambo ezosama na mokili bazotsa banzota na ba boîte de conserve voilà yango na yebisaki batu nzambe eloko nini ko sepesa mokilo et ce que ça ne loko ko attirer nzamba tala mokilo moi moké ezaka l'église ezana nous na mokili parce que Bible dit vous êtes les sel de la terre Bible dit toza lumière ya mokili oyo yango nde loko to teki ba na nzambe ke il faut to ça l'effort que lumière wana et continuer à briller toza la vraiment sel parce que ezane loko nzamba ko s'intéresser na mokilo te masumu mati yango moni abomination mati lelo na yebisa bandeko belé tous wana bango ba couple belé kolongola zemi ekomi normal même na ba couple ba chrétien non le quoi moi na o espace salami bien te planification salami bien te to longola zemi ba rapport sexuel oza contre nature au Bible condamné na Romains 1 yango zo salama batu batiki bisiko nzamba sala ba komi na ba pratique oyo moyen koloba nyonso ezate parce que bana baza bazolanda tout ça nyonso na ba chrétien je vous dis na ba chrétien ba osala ba pratique wana au nom ya sentiment donc nzambe siko ya zazoba na bisiko ya sala non seulement kotala nanu ba oyo bazosala même les chrétiens oyo bazo 500 autres na basi na mibala va les mariages yango na yebisaki na église que constat pona ko répondre nous ezali que batu bazwi conscience te ezala na ba serviteur de Dieu bazwi conscience te ezala na bandimi bazwi conscience te do batu balimba ya na église ande ba yaki liboso yango nga na yebisaki bandeko na église awa soki mutu akoya na église pona makambo etano le salute avant na ina ndako na ye OK tous à la tasse 5 églises mais avec les convertis pasteur bazoluka plein zo sabato non bon na ba pasteur bazoluka plein na yebisi ba na nzambe na temps yo tango nzambe zo sola na ba pasteur to kamba ba église nzambe zo tuna te nombre bato za ba on église nzambe zo tuna combien de personnes baza prêt ya kozala enlever amen amen. Voilà, merci beaucoup pasteur na réponse na yo. Je crois que pambwami na ngope to comprendre biso ba etoza na ndaku to luka koyeba penza après confinement et na moment ya confinement avant confinement na moment ya confinement puis après confinement
tokoki ko salela nzambe ndenge nini donc toyeba maenyo surtout eleki makambo eleki tomoni ba géant ya monde ba actionnaire ya makasi bazalaki cloué ba misusu ba activité kangamaki donc mutu moko ta robeta tolo na tango ya Covid oyo ke yazalaki toujours en activité d'ailleurs ba mboka ba nation oyo ba économie na bango ezala likolo ba komi pe na ba chômage lokola pe ba mboka misusu oyo ezala déjà na ba chômage ya libela lokwa neti ba Congo. Donc il faut vraiment tout tirer leçon na makambo nyonso yotigoleka papa motuna ya suka lelo on dirait esika na bino basali toyebaki na tango akala Saul ozala na problème azoluka basali ya nzambe baroi ebele bazalaki aza na likambo moko to bitumba ezobundama David alingaki bitumba bakena kotuna nzambe mais lelo ndire bino bozongi mwa sima makasi bongo leta nde akei mpenza liboso azosala mpe makambo na mwa ndenge na ye pour preuve lelo moto akoki kobosa na bible na ye église mais so obosani cache ne c'est dangereux ata na kokende wenze nayebi te nini ozosala constat na eloko wana donc cache nega lokwa batie mwa 5000 francs moto azo eza pene eloko moko etikali motu na motu to enseignement na bino ezozala forte ezala appliqué bato batikalaka nango ndenge wana to eza nini? Bon, merci papa équipe pour la question là. Je sais que eza lutte oyo toza nango na ngolo nzambe ya ko conscientiser le peuple de Dieu. Na biso pe basai na nzambe on moni to se préparer na ba conférence isu na ba campagne mingi pour na makambo wana. Lutte toza nango siko ezali parce que église ya Congo to lobakango. Église ya Congo essaie dérailler kala. OK. Et puis na Congo et qu'on choquait dans nos bâtiments. Mais je vous dis la vérité que la majorité des serviteurs de Dieu au Toza Congolais, Tozo Kamba l'église pour l'intérêt à Christ. OK. Preuve n'est que pour moi na que biso to Kamba l'église pour l'intérêt à Christ. Au moment que domaine même évangélisation za kokufa. Papa eki. Tango mondima ko ya pesidini. Soit un pasteur na sungami nango. Tango togoya botu. Si vous faut se poser la question. Na intérêt nzambe. Na kati église kozani. Pourtant bayaka na ba offrande wana nzamba kitsa loboko ne azuté. Offrande wana tam soko somba ba micro, tam soko somba ba kiti. Mais après l'enlèvement église, nyonso ekotikala. Ekozala enlevé te. C'est-à-dire nyonso esala makamba tam soko opesa pe pasteur offrande. So intérêt nzambe zanini na makambo. Intérêt à Yesu ezaka moko le salut des âmes. Si vous biso pour mon que tous travail même pas pour l'intérêt à Christ na ba église na biso même na Matthieu tous te tous privilégier les salutés. Yango ne to betela ngo c'était. C'est par là le problème ezali. Pour ni ba thème nyonso ezote maleo mingi na ba église ezali un frère a esenga bina longwe na église abi pasteur bon nga na ota okite catholique. Na kena moko ya ba église na lobai bona kende nazaki na besoin sous nga moko nga na développer sous makamso nzambe na niveau moko abi mais oko imaginer que na église wana yebani pe munene na beti 3 mois mais na yokata enseignement moko sur Jésus te na yokata enseignement moko sur retour à Christ na yokata enseignement moko sur le Saint-Esprit te abi baptême nyonso za lié ka na grandeur ba église belé o etondi papa oya bango ezalika ko travailler sur ba vie ya bateau. Ça veut dire, par la grâce de Dieu, je crois que Bandeko Bagolanda mo ba témoignage, ba ozoasera ba témoignage, les autres étant tout le babouné nzamba sala raté, nzamba zo sala. Mais le problème ezali que biso surtout na Congo en particulier, maram nzambe bima po na intérêt na ya sali ya batu. Oh Yesu fazo esa. Et comment po na makambu mosusu. Bambongo esengeli botsa po na tamsu ba frère batambola na évangélisation, bokoma otsango na ba panneau publicitaire na bino pasteur atia kangi photo shooting. Non seulement wana yango tokoma ko balela ba deuxième bureau, yango tokoma ko beta nango batu, omona pasteur oyo ya renommé. Lokwa mosala nzambe moko azana renommé moko na kolo ba mondial. Ba campagne partout. Parfois dernièrement dans une conférence d'église na télé mi-temps on fait poser question, on a posé question ça ensemble.
secteur lokwa awa obiso tozali yondo za mosalo nzamba élevé ozangi soupe mbongo te oza na ba podium liboso église aza moins na 3-4 podium et polambula wana ozangi ba instrument te mais comment ba bar et encercler na église bisika yoza parce que œuvre ni évangélique o ezosama na secteur oza na ba groupe ya évangélisation te nazaka choqué à singa lobi pasteur c'est maintenant que nazo penser il y a formé un groupe de évangélisation. Oh, na niveau naï, à grosso modo 1000 mégaphones. Na niveau naï, à c'est-à-dire chaque mois, à un instrument na podium na chaque coin. Il y a des communautés aux même des serviteurs, des activités évangéliques pour gagner des âmes. Mais tu vends dans la l'église. Même les évangélistes aussi. Il y a longtemps on a une conférence moko ya basai na Nzambe le Seigneur ba ko meka su otia makolo ate ba inviter nga na kielelo ye moko oya zuma micro alobi bandeko il faut to sala kombo bomoni te église banda o soutenir nga bien te na zo émission na TV batu ba obenga nga de partout na komo tambola na jeep mais micro ye moko asimbi azolo bomoni nde to kutani boza bolingo a ku na église toza na bafle te mais pasteur wa vande anda na bafle poto sa conférence Hier, azotia carburant na Jeep, aza na Jeep, mais l'église micro isate. C'est normal. Après 2 séances, na tellement na posé nabi Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tout cas, na ya on a 2 séances au bino ba inviter nga. Moi je croyais que toye awa poto ça la peu moi bilan moi analyse. Sur base il y a service évolution service na biso. Mais on a koutiawa il n'y a rien à voir. N'a pas appelé au la bénédiction. Moi, je croyais que nous sommes évangélistes de ministère. Nous sommes pasteurs par fonction. Mais nous sommes évangélistes de ministère. Moi, je croyais que tant que tu es beau, nous avons reproche, les linges sales sont comme ça. Que bien évangéliste, vous travaillez bien. Vous vendez de la ramater à l'église, mais les hommes, ils ont fait banda, ils ont fait ça. Moi, je croyais que tu vends ton solo, bon, évangéliste, combien? Tobi bon bisognon so bango. To se reprocher. Alors Tobi vraiment qu'il faut to zobata en prière, il faut te défier makambo zo sa ma ba amo li se fait kangi. Tobi ma activité, tout ça. Moi je croyais ça que samedi moko ba lobinde bande ko musu ba sa ba marche à santé ba bi que bisognon so ba évangéliste ba mégaphone na biso to bima. En tout cas, il faut to ça la de manière à ce que quand vous rêvez et banay na mboko. Tout le monde qui pango et bar na ba terrasse ezaki ndé comment il va groupe de prière lelo e komi ba place bar ezaki ezokoma place église ezalaki ezokoma bar oui le contrat écoute boke n'est pas bayer mususu abino awa au moins terrasse né na ondima église te nozomona na kaisa ke to kovanda wana tala doctrine ndenge ezobeba na mboka papa ba miroir e comme kota na église oyo pasteur azo sabina bandima olingo mona ndoka lokaka yo atie na miroir to eba pa banganga mutu atala en église mais les apôtres bakangi minoko bavandi bazelaka kaka ba offrande tout le monde a ba conférence te les apôtres bazo zongisa biso na doctrine te mais ebele kaka ya lokumu. Moi je suis un apôtre ya mon ebele ba komi abandaki évangéliste amati prophète a Jésus apôtre pour bazomona keza ba titre moko ya gloire mais la responsabilité na exercice et apostolat ya ministère nyonso na terrain ezomona na soute so grade na suga ni archbishop non grade asuga na ministre yo grade asuga faut bande ba bezali kozala un vrai adorateur. Le Seigneur a dit l'heure vient et les gens venus où les vrais adorateurs nzamba za lokumu alors pas que les vrais apôtres étaient na banate abi les vrais adorateurs c'est-à-dire grade asuga na ministre yo tous allons confirmer par l'Esprit de Dieu que tu as réussi à causer les vrais adorateurs. Les ambazolokum. Voilà. Merci beaucoup Nzambe Azwalokum pour na yango. Je crois que l'andi moi ba différent mituna et tunamia wa pebiano vraiment et sungi biso makasi to luka koyeba kobongisa lobi na biso kobongisa bonzambe na biso to relation na biso na Nzambe ezalité to sala kaka makamulo lenge to zayi komona kala yo pe serviteur bongisa ndenge ya kokamba bana na Nzambe pe kobosa na te ba o ka bazana église te bazwa mateya mais ba oyo pe bazali banda to luka kokolisa évangélisation de manière que to luka ko dépeupler quand il y a diable pour to peupler quand il y a Nzambe et kosala malamu mingi pasteur Israël to komi vraiment na suka émission to senga
au pesa numéro na ya contact au nyo surtout a besoin ya ko approfondir ba mituna par rapport ya au nyo surtout to lobby awa to mususu ozala pe oyo ki ba bi ozana groupe moko intercession ba bondela rapport na ba famille eza pe na ba problème ezaka en église te ba misusu pe bazolanda biso ils peuvent aussi vous appeler ba rozoyo ndenge nini pe église eza située wapi bongo to clôturer émission na biso. Merci beaucoup pour la question Reki. Numéro ya pasteur Israël on peut sa numéro ya WhatsApp ezali plus 243 89 12 89 12 90 162 plus 243 pour la bandeko ba libanda mboka 89 12 90 162 wana soki moto abengi akozwa pasteur Israël ye moko mpe église na niveau ya ville ya Kinshasa awa toza na commune na Kalamu toza awa na avenue Malele non loin ya terrain Kami na oyo bato bayebi na avenue Malele numéro 6 awa nde place biso tozali na Yolo Nord quartier Yolo Nord nde bisika biso tozali tozo évoluer donc par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Donc, soko uti bongolo na kimwenza ozoya avant comme avenue Ango yebana pe moi mingeza avenue munene nde ya mwana avenue Malele. Soko uti yolo si dozoya kaka toujours na kimwenza soko leki Ango avenue elandi ya mwana nde Malele. Voilà, ezalaki abino ekibumba oya yambaki pasteur Israël tozalaki accompagné to aider na Brad Bumba o asimbela biso caméra pe assister na Kuku Ponde oyo tozopesa mbote. Merci na bino surtout bolande émission tokutani très prochainement na ba numéro mususu mais tolobi ndenge tolobaka na suka émission na biso ensemble na bino lokumu ezonge pa ya yao. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.